on a linga mutasi mbembete so mutasi mbembete opotana na ye parce que mukolonga na yaka na lisolo mbembe na RDC et à la Libanais et à la Indien et à la Congolais ayebaka lisolo wana te lisolo ezaki na mikili na France na Indien na Afrique du Sud mais lelo yo mutu za komika asoyi ba mama moko to akoma bake na zando bopesa biso so ya mbembe bapesi bango so mama bapakola bayaki na témoignage ya baziki lokwa ba makako bachaki na moto bako bakanisi que tant bapesa ka moto brevet pour akoki kosala musala eza mamba osaka nango ministère indisi tant apesi nga brevet pour amoni nazwi eloko na baloli na sali musala emonani bato bakopakola ministère ya santé pa kamati mukanda autorisation apesi na fabriquer nyoso neza na makambo nango sikoyo baba mama na bakena obimisela bango memba pakoli mama baziki bazonga yeka pa na biso tande to komi ko kola biso ya mbembe bazo continuer ka ko bebisa bilongi ya bato moninga na yaki lokola ko contre-attaquer biloko wana le na ko tient en point cette crème miracle à base de la bave d'escargot pour remédier à leurs défauts à leur façon de détruire la population congolaise. Mais tant que vous posez une question au moni, vous connaissez qui moko to yoka ki na sango ekotaki, ou te ki po bande ko na biso Abidjan, ezala ki ya biso te. Nzamba sali que eloko ya solo na elokute yebanaka. Po to kotisa eloko lelo. Patience karaté mama Glody. To kotala moto apakoli mafuta wana 1 mois après 3 mois après to kotala na eti. Mais on est kotaki ezotika pour 3 semaines, ezaki mingi 2 semaines ezaki mingi. Bato bazaki détruite parce que publicité sous ces agas solo sous les agas ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela Tracy Mbelenga. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Bienvenue et salut à vous tous qui nous suivez de partout sur les www.elengia Congo, le meilleur site d'actualité pour le moment. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Devant vous, c'est toujours Glody Diasouka, la mignonne de la presse. Je tiens à remercier la grande équipe d'Elengia Congo parce que Bissona Bangona équipe Mobimbande, de Salrakeno, Moussale, tellement Kitoko. Là, je vois Tracy Mbelenga Pro, le cerveau moteur. Merci à toi, la même magique. Merci à toi aussi Jean-Pi derrière la caméra. Voilà, pour aujourd'hui c'est une grande surprise. Hier mon vraiment grand ta mère de retour parce que téléphone et les lunettes na film na poto partout dans le monde pour déranger biso tellement makasi. Nous voici aujourd'hui na siège yaye moko Mama Tina. Je suis déjà avec Mama Tina à ma droite que je salue. Bonjour Mama Tina. Bonjour Maman Glody. En tout cas, merci beaucoup pour ta visite dans mon siège de Sosimat. Voilà. Merci beaucoup. Et à ma gauche, je suis avec Sabrina. Comment tu vas, Sabrina? Bonjour, merci, je vais bien, ma consoeur, et bonjour à tous les fidèles amis internautes qui nous suivent de partout dans le monde. Voilà. Merci. Pour aujourd'hui, nous allons débattre un peu de sujets différents, mais Maman Alika, Maman Tina Yemokonde, Toyoki, Maman Tina, Komi. Et belé to Mama Tina obimisi biloko mususu biso to ebite avant to kotona na basije ya mozindo pena. Merci Mama Glody Diasouka nakanisa moto so asali eloko moko ezaka moko so moni muto akomosa mibale misato yebaki problème ezali parce que concentration eloko moko yo sali koza makasque comme ko moni mbwa makoleza minute malandaka nzela moko. Ngai ne na pona nzela o ya mafuta miracle à base d'escargot pona ko sunga ba o ba baby na bo ba baby te ba bongisa poso na bango
na tikala na musala wana jamais boyo ko mama tina ko muteka baba budi mama tina ko muko sala mikate mama oh non na tikali nango pona concentration ezala na kanisa question yo tuningo lobi oyoki pano mati ba kombo bele to kotanga ngotinga mais mama tina ni mutaka bazi na makambo do mama tina sali ma mususu saka signale bana poto bana kin en tout cas omituni penza malamu na kanisa mukilo yo eza mabe eza pe rusé ngana za na somo ya mafuta we ko ya te na kombo escargot tozana moko ekotaki mikoleleki eningisi epesi masolo metange bana ko bebisa batu balelaki mingi parce que ngana tiki mikili ya poto ça va faire 14 ans mais tant nazo kita na report angile na yebi ki nazo ko la crème cosmétique à base d'escargot pour na sunga batu ba baby na mboka na ngai batu ba baby si bango ba paya mama Glody ba paya ba baby si bilonga bana mboka soki na mikili na poto pa na vanda ki bebisi no ne kangama mais le quoi tous na pays avoir des développements ba makamona ba vandisi angote bazana bango ba matali ko ba jipa minene ba otonga ba vilana ba mboka na bango ba ko lia ba ko mela bana ba ko tanga na bekola cher bazo continuer ka ko bebisa bilongi ya batu moninga na yaki lokola ko contre-attaquer biloko wana nena ko tient en point cette crème miracle à base de la bave d'escargot pour remédier à leurs défauts à leur façon de détruire la population congolaise. Mais tant yo posenga question omoni mikoleleki moko toyokaki na sango ekotaki uteki pe bandeko na biso ya Abidjan ezalaki ya biso te. Ah bon? Nzamba sali que eloko ya solo na elokute yebanaka. Po to kotise eloko lelo. Patience karaté mama Glody. Tokotala moto apakoli mafuta wana 1 mois après 3 mois après tokutana na eti. Mais on est kotaki ezotika kutu 3 semaines te ezaki mingi 2 semaines pezaki mingi. Bato bazaki détruite parce que publicité mususu ezaka solo mususu ezaka lokuta. Netinga na kokokosa na lambi biloko yo na tiaki mboto na tiaki na ngaka babenga ngambisi lokola dorate bino bengi mabundu lokola eza peut-être ba couleur moko mutazo kanza zo liambisi ya mboto mais soki mutayebi mboto bien aller akoloba biloko ekotaki mboto te ekoti mbisi musumu mboto nyeso ba mbisi mais sikoyo wana kutatiaki mbisi mais oya bango bazotia na bango kuta escargot te bazoloba mafuta salami na bave escargot ya baby sa batu te escargot ya bongisaka bongo ndenge nini batu ba baby mama Glody na oye ekota ke uteki pa bapaya pa bandeko na biso ya kote tango yezolobela ngai omoni bapano kanisi nga na sali mosusu nga na salaka moko na ko changer te na fidèle na travail nanga ba client nango ba utiliser mafuta baza fidèle pa bamoni munene mafuta miracle wana ya ngai te wani zangati ya zoloba po bandeko bamoni bapano wana balabala bayibaki zangati eza moto a copier mais eloko ya mawa est-ce que réalité eza na kati nango to eza lokuta wana bino bato bokosomba boko découvrir ngati kaka bato libre choix mais nakanisa bobenga mama tina na tiki mikila poto na ekosunga bana mboka nanga mama nandimita empoisonna bana nae mama so alambi biloko bana po epesa bango nzoto kolongo neti ngai na alambi mafuta yo pona na bongisa ba défaut bapaya na alambi mafuta yo pona bongisa bato pe bazaki na poso bien te mais siko bapaya basali bapaya on pe basali basi basala ba mafuta mususu kala nyoso basali mafuta escargot te balamuka na tongo be bakomba basala mafuta escargot oya bango basala kina no batiki ba en escargot na ça faut comprendre que ezali affaire mobile mo jugeant mais ya ngati mama ndeko moni pano wana ba dessiner escargot eza ya ngati ngana kina na pano te omoni liko sala ngesengo na musala nanga généralement quand on fait des fausses choses ba mama be ba kimaka na ba publicité pour netambola ngaela ka ne longa mutu so mutu atali mutu atuni mafuta mama tina mususu kutu azo kitisa mutu na taxi babeteli ngai moto ana taxi amoniye ayeba kali na tâche abi kita tâche kiwa mama tina bosubo mona moto travaillera sa pano mena na popularité makasi to bani na mikila poto awa na Kinshasa na Angola na Brazzaville partout na popularité parce que na sali vraiment originalité ya mafuta escargot d'ailleurs escargot so azali boso na pona boko la rabango ba l'exception na élevage escargot bon ba sali pour basala mafuta escargot
Voilà, merci beaucoup Maman Tina. Éclaircir vraiment le monde entier pour comprendre. Ma consoeur, voilà, depuis que yo pouvez c'était mini trop na makambu ya mafuta oyo. Okoyebisa bato tout bazolanda yo. Différence eza nini na mafuta oyo nyonso. Bato ba peut-être mafuta songolo pa kala tomba ozo susu ya Maman Tina. Okobimisa biso ba différence mafuta na ba comment dirais-je makambu malamu mafuta wana eza nango ya Maman Tina. Première dame Glodie Diasuka ngai na loba kaka que crème miracle est vraiment miracle na benga kaye panneau solaire éclairage public parce que oyebit nazaka na batache nazaka na batampo ezaki vraiment pas pour na ngai na pakola ka bloka ba paya mama moko ba mama songolo parla otanga kombo na bango te lelo ko ba komona ba sali ya nzambe particularité eza la mafuta o mafuta na biso crème miracle eza ko pakoli yango ozoyoka zei ya mbembe ezo glisser za lisse nakoki ko pakolango po bana nyonso poto bazo non yango ba verre wana ozo mona oui mafuta la biso tu vois ezo tikala na maboko nazomona ozo mona ezo tikala na maboko or wana eza soko pakoli directement ekauki maboko ekauki ondima teke opakola ki mafuta ozo mona eloko ya bien ngana lobaka toujours babetela rango setete bato bandimaka ngo te mais lokuta bato bandimaka ngo esaki nga pasi na vai na ndako na tali TV na moni ba publicité mbembe bambembe oyo ozomona atoliaka ngo soki mama azwi baba voana o etikali nga aza mungala tozaka ngo tokendaka kolamba conseil na kopesa na bandeko na nga ya poto bandeko na nga Kinshasa mafuta ezaka moko crème miracle. Maman Tina. Inconvénient exacté, première dame. Inconvénient exacté. Ngai na beba na âge à 20 ans. Âge à 20 ans. Et jour na zoka ngoluya kokutana maman oyo na benga ke panneau solaire pambate. Na benga ke éclairage public pambate ba photo na nga ba image na nga ezali parce que je te perdis. Nabi pakola. Je te perdis nabi pakola, moi j'appelle ça n'importe quoi. Wow. Tu vois. Donc tant que ko sala ka biloko na eloko pesa nga pasi eza l'état na biso. Voilà. Eza l'état na biso parce que tout ça na ba copine o bazo meka kapé. Maman zala kite misu ba pesi mu Congo. Moi je dirais que conseil na ko pesa bino bande kunanga basi ya mibali. La beauté a un nom. La beauté a un seul nom et c'est le crème miracle de Maman Tina la fesse. Tomatisa na biso panoté, topota na biso pemba onte to sala course na mototé. L'état na biso so kaza juste il faut à condamner batouana parce que bango moko ba pakola kangote mais Maman Tina pakola mafuta o. Moi-même aussi, je l'applique. Tu vois la différence il y a maïna mafuta, différence à maïna mafuta ezoye bana kaka place wana crème miracle muta ko pirata ngoza te bouchon vert o soko moni vert na on a vers na biso eza différent. Bon, on peut landika ba couleur. Oh. Donc vers na compliqué hein. Soko monyango na o ya biso eza différent. Soko tali na kati o mona bouchon na biso ndenge ezali et puis soko fungoli mafuta na biso o yoptala o ressentir vraiment que eza fait à la bave de escargot. Ozomona soko moni logo na biso Maman Tina yemoko azawana oyo ozomona oyo eza Maman Tina et je suis contre batunya so bazo sala makambwana ils sont vraiment très méchants et pour bazo détruire bana na bango te bazo détruire bana ya Congo et alors gouvernement na biso il faut vraiment atelema à jour parce que mafuta o eza protégé et bilongia batone zobe ba grand prêtre merta ka yo nongo zabwe o baby selo na ba ajo amuki après 40 ans ozomona bat bazo vieillir avant mafuta ko pakola bande kunanga basi ya mibali et aka crème miracle yango nde esala kanga na zela nyonso la bolanda. Il n'y a pas à dire zéro. Merci beaucoup Sabrina, vraiment. Bande retour, bah mais ça n'a copier. Bon mon yelengia Congo kiti na micro la mignonne aye. Bon vi que biso peto créer un biso parce que kuna to mon marmozo qui est tellement bien beau pirater mais ça ne vaut pas la peine. Hein? Laissez-moi vous dire, hein, Maman Tina ça va. On dit mamie, Maman Tina, laissez-moi vous dire ça. Hein? Vraiment félicitations. Parce que téléphone collé la hernion ça. Maman Glodie na kanisa yo mutu oyambaka bapela ngo ya bato libanda na ya bato kati na sa yo mutu ko pesa témoignage pongana komi komisate. Ezaka pona pub te mais ezo sala. Témoignage ezali. Mais félicitations. Voilà, ça continue Maman Tina. Ba contact na bike bandeko bazozwa ngo wana. Mais ce que balobi Maman Tina to boite esalami na soyi ya mbembe. Maman Tina osuki kaka na makamu ya mafuta to ozara ba traitement ebele. Merci beaucoup Maman Glodie. Omoni so tozi farine.
farine azolamba mikate, farine barosala mapa, farine barosala ba même sous neti ba bing ba sauce blanche. De que zo bimsa maman mbembe no bimselinga mambebele mama Glody. Et on a linga motasi mbembe te. So motasi mbembe to potana na ye parce que mukolonga na yaka na lisolo mbembe na RDC et la libanais et la indien et la congolais ayebaka lisolo wana te. Lisolo ezaki na mikili na France na indien na Afrique du Sud. Mais le loyo muto sa komika soyi ba mama moko to bakoma bake na zandu. Bo pesa biso soya mbembe ba pesi bango soyi mama ba pakola ba yaki na témoignage ba ziki lokwa ba makako ba chaki na moto. Bako bakanisi que tant ba pesa ka moto brevet pour akoki kosala musala eza mamba osaka nango ministère indisi tant pesa nga brevet pour amoni na zu eloko na baloli na sali musala emonani bato bako pakola ministère ya santé pa kamati mukando autorisation pesi na fabriquer nyeso neza na makamu nango sikoyo baba mama na bakeno bimisela bango memba pakoli mama baziki bazonga yeka pa na biso tande to komi to pakola iso ya mbembe et puis to kene pa itozonga yembemba yango ndenga na zweli mayela osala nena koloba boy bake meka isusu e botisi suki mama Glody elongo linduta e bongisi poso e soigner intime ya basi ba infection bénigne bave d'escargot zo soigner donazaka quand même il faut ko zwango pa na ngai parce que quand je l'extrais là ko extraire yango na ndenge senge bali po ba ko bimisa na wenze ba tuti mbembe nye na ye aka moindo e sangani na bave komi mbindo ba pesi yo komi ko salela boye ba ke nye na ye sel na ye e bomaka pe misu do bozo mona ya on ba sengaka na likamunyo so ko yebelango maele donc na minute oyo nazo koba kaka mikolo koya na kolinga kutuna sala elo mususu en point na kotanga ngote mais wane kozala pona traitement penza moto akobela kosukoso amelia biki donc nazo progresser yango na lingi lisolo ya mbembe te o nyo so simbi mbembe de nazo loba ayokanga na ye atika po ngai na ye moto aliboso na sungi batu pe nazo sunga bino bapaya boye bokotia na bino pe mbembe ngote boko kala kutu bakotiela biso mondele na publicité mafuta biso bato mwindo basali publicité mafuta batie mondele ka mikolo ko na lobela ngomi na ba radio ba télévision ba média bakomo batia mwa bato mwindo mais siko to tuna nanu biso mokolo nini to konosala mafuta o bango bakopaka na mboka na bango mokolo nini biso to kozwa ba vie to kena mboka na moto sela mafuta ba sila ngo bapaka na bana bango ka bango ba sela bakanisi ba na évolution ko leka biso jamais mama tinanga leki bango nga na leki bango pona minute na kolobako na musala na sai na nango fier na pesi na mbote la mandeko Australie mboka musika moye yindisa ki bango bakomela ko ba makako ba benga mama tina to baby ba yambi mafuta na mwana nga Marie que je salue Jean Gabriel ba tie ba zongi kitoko na kimi mbao na bandeko Angleterre o ba lobi mama tina to pakola na biso biloko uta be États-Unis to mona boete bandeko Suisse je vous embrasse moi fait confiance par maman Nelly na ke na France kuto loba te bana bakoma loba mama to pe maka lisusu te eloko ya solo balobela yango mingi te eloko pa lukuta balobela oya koyoka sango amonaki pano bandekwe boko no sombelanga mafuta wana oyo koyela bino matali bino ngana prévenir bino bapaya so batiaki biloko malambe bato batame bebite so bozwi avion bokiti na Kinshasa so zotamwa na balabala okuta na plus bato bazana matama eyinda ke bato baza propre boko bato basi ba baby si bato bazo bongisa kutu bango te biloko ni bakosala oyo kozala bien donc tozwande mayele na prévenir bino pona bana kin boye ba bino mokoti boyo mbobeba omona yo mwana moke komi lokwa mobange po mafuta basale million mama Glody mafuta hydroquinone bapaya ba osala esala aka séché satana to bengaka ye satana mama Glody e melo maya loposo nyonso te e déshydraté au po déshydratation ya po e yaka na hydroquinone soki po e komi déshydraté mai nyonso na loposo esi lokwa mibange so bakoli mai ya loposo esila siko komi na facilité ya kozwa dommage moi soki ekoteli yo esali claquement vaisseau sanguin osali hémorragie cutanée yango ekobaluka tâche soki mwa likofi ata obundaki na mutu to na mobali il faut pasuka parce que poso eza sous na hydratation te woni ba bébé babotamaka na mai ya libumu siko na minute oyo bango mafuta na bango ezomela biso mai ya loposo yango nomona mwana 30 ans akosala kwa mwana 50 ans contrairement à la crème miracle qui va hydrater la peau qui va enlever les cicatrices les problèmes les taches et qui va rajeunir la peau mafuta eza 3 en 1 et ça embellissement et ça traitement et ça rajeunissement bande kwa Belgique boza vraiment embêté pona bozo benga pona mafuta en tout cas mutatekela kabino azana ngote toujours s'arranger de façon qu'à zone pour bozo mafuta bande ko nyonso Autriche bobenga na 5 000 merci mama Glody na benga mi na monde entier
tina Chine na Japon parce que musala ezomona neza bien sombaki akomi na Chine baluliye babengi ngai na ndimite so mafuta moko eza na kati ya RDC awa batu bapakoli yango oyo eningisa monde lokola yanga mama tina bazo banga babi est-ce que mafuta mama tina mataka pas vient yé mama Glody babangi na bango pamba bato bayebi te mais bato baza déjà na le bain ba mataka ba kozala na ba numéro affiché ya batapote zo défilé babenga bango ba kozala na mafuta sikoyo lokwa to sala émission na éviter mukoni botalanga bazaki na moi rupture mais en tout cas à partir à samedi ba kozala déjà na crème na niveau à Paris le toza le combien le toza le 27 donc samedi kozala le 29 tous ceux qui ont appelé parce que bazoyi ba ki rupture ezali samedi babenga ba kozwa mafuta na bango. D'accord. Voilà, ça continue. Je sais. Voilà, ma consoeur Sabrina, donc comme nous aussi ça, yo on a linga vraiment obeta c'était linga mutali ba adresse parce que banda ko moi ça tellement belé mais faut banda kuna biso quand même yé bana pour ça ba adresse na banda ko ba routine peut-être pour banda ko baza libana mboka linginde ko ne moko kaka aya na ki mona meso voilà. Pesa biso no adresse ya awa. Première dame ngaso na obeta c'était na obeta ming c'était na bana basi na bana mibali mafuta opakola ezalaka moko pe etikalaka moko la beauté à un an et comme on ezalaka crème miracle ya mama tina fait à la bave de escargot et bana kin bana poto Julien Mutombo bana Angola bana Braza bino batboyaka vacances yango yo toi na Sosmat toi na Sosmat batutu batika Kinshasa ba yebi rond-point Sosmat ezana Gombe soko kitika na rond-point Sosmat en face à Bukine musika kutute so tunika ya obunga kutu yate obika na luka nzambe ya loposo éclairage public maman tuna la fesse grande dame bakokumba yo inde oye toza vraiment na toutes les 24 communes à ville province à Kinshasa ba adresse na biso eza ebele ba numéro na biso eza affiché wana il suffit kaka yo bipé na o kaka ato bengi te soko bipé to apena groupe na biso déjà maman tina il suffit kaka o komeli biso na WhatsApp na Facebook na Messenger na réseaux sociaux nyonso soko komeli biso kaka directement to ko ya livraison à domicile pe to salaka et soko passer commande na yo livraison à domicile ezala en tout cas na zo flatter binoté ndenge bozo mona nga na bilili boye na elenga Congo ndenge peka na zalaka soko ye po tu oui na bakisi ngelo to na petiki vite l'autre na ko suko la pesi ko derrière bomoni ndenge na pakoli mafuta pour vous dire que na pakolaka kaka yango na pakolaka clarté ga mobimba yango moins cher bloc ba payate pardon totika ezoboma ezobebisa esa pasi et nyonso bozo monezo ngela wana na ba pub na ba pano ba te ba mbembe yango wolote ya photoshop eza montage ba yebi mbembe te bayebi mbembete bayebi utilité na ngote bayebi importance na ngote ba mona ngope kutu te yebi sanga mudoko indien to ivoirien okena mbembe wapi etali to libanais okena mbembe wapi etali osomona bato babanda bana masola ngona kin alo basuka mutu bakoma ba prophétesse misuba comment oteka na bagambela donc masolo ya beauté mingi to tikela ka Afrique Argo maman tina crème miracle et masolo o etali ko bebisa bato en tout cas bo continuer na ngambo wana en tout cas maman tina abeta c'était 2017 au mois si moko ta ko beba o pesi ya beba ki retard ezala raté parce que na Afrique Argo a tout ça la 40 na tampon na yo une fois au continent ndako na biso awa aux solution nga ke 100% solution en tout cas c'est que je peux vous dire au boko retenir bo benga biso na ba numéro wana so boko bobengi te bokomi ou soit bobipe to saka livraison à domicile bana poto vacances yango tango bozoya mafuta kopakola naka ndenge bomona kanga soko lingo mona ngata ngoya vacances na ba numéro wana kaka ndenge zo mona dans première dame aboye particularité à Afrique Argo ezala arabe moi pembe moi mundu pour comprendre que to suka na pembe te metokenda au delà aux ala métis aux ala nani au kopakola mafuta na biso ça empêche. Merci beaucoup, bien parlé Sabrina, merci beaucoup. Cam, misose. Voilà, tu reçois voilà. À quoi intervenir en anglais quoi. English pour na bato tout bayokaka moi lingala te moi français mukie. Voilà. OK. Salut. Hello. How are you? Fine, and you? Expliquez mon entier quoi. Yes, hello, we are very, very fine with our beautiful and nice body cream, face cream with Miracle. We call it Miracle because our cream is doing a lot of things.
We are talking about the snail slime because this product, you've been everywhere. Sometimes you see it on the picture, but it's not real. Be careful. And we present to you the real and the true one. That's why we come before you to tell again and again, there's not another one than this one. This is the true and the really, really, really one. I come to you, my sister, my brother, this cream is for you, for your house, for your husband, for your children, to correct any disease on your skin, to make you more beautiful. And we come back again to tell to you, be careful. Don't just see, you say, because they write a snail on the cream, maybe it's not that the truth, because many people, they come here just to get their money, but we give you the true thing. This is the real one. It's for your body. That's why there's not another name if it's not Mama Tina Africago House, where we are making for you, for your house, everywhere in the world you call us. From Japan, from China, from Australia, from Europe, from France, from Nigeria, Kenya. You call us, it's about that cream, not another one. Don't let's only follow by the picture. We don't give you picture, we give you the true one, the real one. Okay? This is the true one for your house, for your children, for you, mommy, and for you, daddy. The cream, the body cream, the miracle cream from Mama Tina House, Africago. You call us, our number is on the screen. You can call us to get you to order, and we send to you. If even you are in China, we can send to you. In 1 week, 3 days, you can have your product. We thank you. Thanks. Voilà, ça continue Mama Tina. Merci. Intervention en anglais. Ça lui fait bandeko nyonso bien. Oyo bayo kaka quand même balango toloba qui inventé. Voilà Mama Tina to comme soko silisa. Ngana ko linga vraiment pesa ba point de vente na yo nyonso. Et puis ba bangi ba muto akozo pe traitement na musika to ndenge nini po mutu bien muto abeba ki déjà ko bandaka directement na mafuta. Merci beaucoup na kanisa Mama Glody système mafuta yo na sali gamme mobimba ya cette produit. Et c'est nécessaire na muto abeba zo quand même gamme. Parce que la gamme, tout ça, crème de visage matin, yé moussane kaka feso kitoko, crème de visage soir, yé pour traiter yo, crème du corps, azali vraiment pour nous autres amakasi, tout ça anti identitage, pour tâche faut au bon moment on a produit, tout ça na gommage et puis tout ça na savon. Gamme de 7, na Kinshasa moko ya $10 et c'est le quoi $70. Mais na poto le quoi les alana ba taxe na ba transport, tout me maraka ya minene, pour ya mike wane ko koma e ko sila noki. Il y a minene zaka 130 €, gamme na mobimba, soko sombi. Évidemment, na senga bato ba yeba gommage. Na remarqué na mboko bana na zonga bato yebi soin de visage te gommage basala angote. Yango no moni na za en train de commencer la formation, na ces centre de formation na zo sala on a IPEN, zamba lingi tozo mandale 10, mutu pa linga yokola na ye. Comme ça la beauté n'est pas pour s'inscrire, en tout cas pour pas grande chose à quoi bébé. Parce que naïe n'a beaucoup muta sukola kaka na savoir abîmer à la tiaki. A éviter que et longue senga basa la soin approfondi. Parce que ba poussière surtout sur na kisa ces amaka ces autres na autres autres na longue. Ngam na ko instaurer système à gommage. Ba to ba yeba gommage te. Mais na ki fier parce que moi si mon roi comme loba. Nga non ça gommage na ka lundi na ko ka mercredi. A comme qu'on se sentir obligé une fois dans la semaine à ça la gommage. Na yo kana ba salon moko boye ba tout moko boye ba zo tout temps obimate pour ba yo ko la makasi. Oyo ka soit les visages et nous sac. C'est des mensonges et qu'on ne sait jamais au contraire. Tout ça sport pour tous à la jeune. Soit les visages à forme à sport yo zo ça. Ce que les ça la sport les longina et kangami ba port ils a bouché. Jamais pour se respirer bien au qu'on nous nous en baride. Donc na minute na zoloba tous allez un peu partout. Na zone ya d'Ipen, tous allez juste na route ya Senembao, tous allez na immeuble mon ami fidèle en face à l'université. Na Mbinza tous allez en Ngoma 28 à face de Kalouano. Na Ipen, ndé na Utoloba, na Lemba tous allez na Ruimi, juste en face ya Régie des Eaux, na Serflat Hotel Mayotte. Na Kasavubu tous allez na Katia marché Gambela. Au moni Mama Glody na privilégié ba Mama Ming. Comme Mama mi balinga wenza Gambela ba yebi ki ba kosoma biloko na tala malamu.
donc maman moi akoteka so mabiloko so pe mafuta na ye abimi donc na gambela tozana ba bureau à finance na kati ba bureau à finance omona bakomi Mama Tina et escargot tela kombo wana elaka Mama Tina et escargot depuis so mbeto sala ba camarade totambola bon siko komo escargot na nani susu na kamwe banda kuna na lemba bakoma Mama Tina et escargot tolongwa kuna na ko poulesu mama ya Zando moni mutu so avana na bo marché oluka ya tigambela te osukole na grand marché central tozana pavillon 5 pa bateka ma papa au mona table Mama Tina ezawana na kimi su musika na koma na marché Liberté parce que muta outi ki nkole vraiment yati na grand marché donc na marché à Liberté pavillon 5 table 88 évidemment na Victoire tozali na Rekingabwa na salon Dieu fait ce qui Dieu agit voilà donc tozapi wana donc bisika ezebele tozo progresser kaka ko bakisa mo ba emplacement pour to servir bato bien et là ka moko na ko retenir ne na zo yebela bino bo sala très attention okomona basali pibi kitoko bakoyi makamba kitoko mena kati loko ezate donc photos za la ka prudent bato ba ndiko bebisa biso bilonge ezali bato ba yaki ba pa ya na mboka na biso siko lelo bala mko ba yiba bongisa na ndimite so muta mesana ko sala mabe akosala kaka mabe. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette belle émission qui a fait plaisir à Ritki Lolo parce qu'il est à Lula Mama Tina. Merci à toi Ritki Lolo Motema Moriak Bella. Merci à mon vieux Alain Carré depuis Qatar, Djouga Makassi. C'était un grand plaisir pour moi de vous présenter cette belle émission. Je tiens à remercier Tressim Belenga Pro, la même magique. Merci à toi. Merci à toi aussi Jean-Pierre derrière la caméra. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye. Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tressim Belenga Pro.